Bonjour Noko. Maman Koko tata moi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Noko a profité na Kinshasa. Na tinda bon agence à Mangangi $800. Agence c'est comment on appelle sa famille Mbongo ndambu ndambu. Et ben besoin pour aller. Na lingi risqué. Écoute-moi s'il te plaît. Écoutez-moi. Awa eza agence Mofa. Agence Mofa. Mofa ezali na chaussée de Wavre numéro 144 na 1050 na XL. Ndeko, ndenge tozali awa, okoki kotina mbongo na yo place nyonso olingi na Afrique. 100 € jusqu'à 5000 € ou 50 000 €. Biso tokozora commission ya 5 €, quel que soit les montants. Ah! Donc attends, on a 50 000 €. Nous assurons vos transferts d'argent sans inquiétude, avec 5 € comme frais d'envoi. Et profitez de notre carte de fidélité. Après 9 transferts, le 10e est offert. Nous sommes situés sur Chaussée des Wavres, 144 1050 XL. Téléphone plus 32 2 315 45 24. Oui, merci beaucoup. Allô? Oui. Regan. Bonjour, Mongo. Oh. Mais tu as un bon psychote. Bonjour. Merci beaucoup. Na Mofa. Tinda mbongo Aerolingi et kokoma na temps réel. Na bini kuta agence te mbongo déjà na Kinshasa bazwaki. Et en plus, bazuka à pourcentage, il y a 5 €. Même montant on a tindi, baz récupérer le côté. Attends, on tindi ba million, il y a ba 5 € pamba. Mofa. Ah, na boy risque. Mbote balandi émission Moseka ya malewa moderne. Eza ngai mwana njili ya Tongo. Awa toza na njili quartier 5. Toemona bazotumba kamundele awa. Donc bazotumba kamundele eza na kwanga. Donc kamundele oyo tomoni boye eza ya ngombe te mais eza ya dendo. Simba. Ah, je sais ça. Mais le téléphone. C'est le mot, on se fait saliner, on se fait attaquer. On se fait saliner, on a la compagnie. Pour les fois, on va peut-être y aller, tu n'as pas dit. Elle va pas finir. La bête Simba, ouais. Simba bête. Ah, tu veux dire que ça va trop ça. Trop ça, il faut que tu mais il va filmer.
Donc tozala toujours kopatouiller njili. Donc awa tomoni mama na biso azosala bépice, bazosala ayi atutango na liboka nde tozomona na bilili wana. Awa toza toujours na njili temona mama na biso awa azo préparer pondu, donc terrible effort. C'est là, il descend. Mbote papa. Mbote papa. Bandeko balandi ya émission moseka ya malewa moderne baza na posa bayiba. Est-ce que dans mokolo il y a combien de fruits na journée? Il y a fruits na journée est un peu dur. Pourquoi? D'abord on a besoin de fruits et ebelé. Le modèle ebelé sont dans le binatanga awa vraiment eza mukiti. Mais si vous avez une possibilité, on a des fruits. Tous les fruits sont belles, mais les fruits sont belles. Comment on est comment dire, il y a l'X. Fruits et comme on a pris mon condimentaire, et puis on a fruits, espèces belles. Et puis ça passe mingi pour nini. Pour mutali ya fruit faut dans la mwambongo bien. Faut dans la mwambongo bien. On a kambozo tegelo par exemple pamplemousse. Eza na biloko mboka na biso. Pamplemousse on a pour liango oyo gale musu 1000 francs. Na place na lia pamplemousse 1000 francs na sepeli malamu na mela tati oli pesa na ngona 500 sukali 200 oyo ka kanga journée mais si yo au perdre 1000 francs mo bibaliko la pamplemousse moi mai wana fibi oui eza na rendement na nzoto mais vraiment eza moi mutu ya makasi par rapport au melati moi na mela na lia fruit chaque jour moyen kozalati mais eza normal il faut mutu faut lia ka fruit mukolonyo so faut olia ka fruit. Mais il faut une obligation.
mais siko par manque ya bambongo na ndenge temps surtout moment oyo toleka nazoyebisa yo ke bato bazolala nzala tobimaka te tosalaka te totekaka te po te okokisa move oyo ya ilifo wana eza pete te ozomona yango eza bongo. Bon, bafuwe biso mpe ya kokabelezaka nango neti bamanga na mapango toza kotokoto oyo ebotaka nango ebele neti bapome bapakapaka ya kokabelezalaka te. Bon, biloko wana lelo oyo ekoma na système commercial soko moto aza na nzete na manga akoprefere abana kobuka yango na bamoma moko bien précis mpo ateka bazwa mbongo mpona kosomba ta matembe. Lelo eza su makambo wana teke moto ana nzete na manga ale boya nakabela bino ezalaka nango te ekoma eloko moko ekoma likambo ya mbongo ozomona yango tu bambongo wana oyo otangi wana bapakapaka banini tusa ekoma mbongo ya ofele ezalaka lisu te nde tozalaka kala ozomona ekoma likambo ya mbongo voilà. Mais fruit il faut osalaka effort toliaka fruit na nzoto esengaka ezala mwa bien na nzoto mpona kolia yango mpona baconstipation esengaka fo nzoto esengaka fo liaka mingi mpe fruit donc période na période fruit ezobima oyebika période oyo manga ekobima période oyo malala ekobima donc fo oliaka yango mingi ezalaka nécessaire mpona kolia mingi c'est bien mais ekoma neti occasionnel et puis fruit yango wana ozoba yana bafruit mosusu oyaka na bapériode par période ezalaka lelo chaque jour lelo te ezalaka périodique ozomona yango lelo oyo manga ekoki koya esali mosusu 1 mois 2 mois et disparaître okomona le mosusu baavocat eye esali mwa quelque temps moko edisparaître donc eza biloko nyonso ekotamaka périodique ezalaka chaque jour te ndenge nakuti oloba mpona baoccasion ya kozwa mpe mbongo de même voilà c'est comme ça. esi amoni période oyo namoni pamplemousse ebima ebele na malala bon neti période oyo toza lelo oyo malala eza ebele dans tous les coins oyo ezoteka mana ezala pamplemousse ezala bamalala oyo ya sukali wana eza ebele mekeno kotuna yango oyoka keno tuna prix okokamwa na yo moko okanisa eloko moko ke na kovanda na garantie moko toute la journée nzoka nde rien donc moment tozali eza moment ya fruit c'est vrai mais mpo olia yango fo mbongo. Ça va, merci beaucoup. Non, peut dans la vitamine. Toza toujours kaka na njili na quartier 5 tomoni mama na biso awa azokalinga soso. Bon, bandeko, lelo tosuki awa tokutani mokolo ya sima. Nzambe apambola bino na mabota na bino. Maman, bota la agence oyo kolongola Western Union na MoneyGram na terrain. Bon na côté
totinda mbongo na prix ya muke tokende chez Monfa. Monfa, Manefo Africa. Manefo Africa SRL, partenaire officiel de Manitrans. 5 € de frais, peu importe le montant. Manefo Africa Monfa, plus 32 23 15 45 24. Chaussée de Wavre 144 1050 XL. Nous sommes ouverts de lundi au samedi de 9h30 à 19h. Balobi, Monfafo Africa. Et si kana matonge ezalaka na mbutu butute. Et si kaba embrouillaka batote. Yaka kuna na matonge na chaussée de Wavre 144 1050 XL. Otinda mbongo na 5 € seulement. Talambo Canyon Soya Africa, Tinda Misolo na yo, peu importe le montant. Kakana 5 € ya pamba. Oyo esengote. Ah oui. Manefo Africa, la meilleure agence du moment. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers sans paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion Balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls. In my feet, it's now or never, 'cause the future's open wide. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle l'émission Monseka de Malewa moderne.